Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous, tout va bien avec Jésus-Christ. Topé Sinzambe, merci, mon Pesinape, Maye, o Asalibiso, Ngolungana, Otozabo, compté parmi les vivants. Topé Sie, merci, merci pour Nabola, Monina Katabavi Nabiso. Ndeko, merci na yope, Ndeko, Zuli, Baku Malamu, ou mère des jumeaux. Ah oui, quand on a mère des jumeaux, et ça, dit Baku Malamu, Ndeko Nanga. Pour y prendre Nabiso, ah, ma fille, Zakate, toi, quoi analyser, toi, quoi partager, ah, paix, et ça, t'es quoi parole unique, couper sa vie na yo na commentaire ma beka ande ko finga to pesa ba vie mais avec beaucoup de respect na pesimbo te bande ko na ba oyo ne surtout banda ka mère des jumeaux nzambe la apambola bino na bosa inte bongo mère double na kati ya Texas na pesi bongo mbote na kutu rose na kati ya Bella mbote bongo na mama Milukeba na kati ya France mbote bongo na mama Caroline Mouya na kati ya Verviers mbote bongo lisusu na Mireille Makesi na kata Bella mbote na Magi Yolande na kata Washington mbote na bandeko nyonso to bandaka biso nzambe apambola bino lisusu bandeko toye pona likambo oyo likambongo makambo oyo batu balobi basebe émission mère de jumeaux pa linga pesa mo avi na ye sur likambo ya Peniel na concert ya pasteur Mike Kalambai bandeko langa to mona kibongo Peniel azako yemba azako bina na concert ya ex mobali na ye ex papa bana to mona ki na sima yango ndeko langa ndeka bobika lelo réseaux sociaux lelo tant likambo ebimaka musto ana mona ye à dire sur likambo ebimi muta akope sa vie muta ko critiquer muta ko loba nyonso to mona aussi be mission ndenge maté kiti sur Peniel bato biki Peniel azaku ko bonde ya libala bato balobi ke Peniel pasteur Mike abeti 12 qui paye coûté tout ça toyoki nyonso bandeko langa pour dire bato comme na point oyo ya kosa banaliza boye ya kobimisa comme si Peniel a ki soni bato basi banaliza boye pour batali passé batali ndenge Peniel a sa émission sur papa bana ye nde Peniel a loba sur Mike Kalambai parcours na bango c'est qu'elle a vécu dans son mariage ça béni tout le monde abana na moi mlopo et continuer après aussi tout le monde dit ba potana papa bana eti papa bana même konnier même que moi na mi balaza ka Zion za ka mwana bango tout le monde testa den ya Zion tout le monde na réseaux sociaux ndenge bima tout aussi pasteur Mike Kalambai comment aussi à ça la live pour nous répondre Peniel ainsi que Moïse Mbiye tout le monde ignore surtout na bandeko so mibale oyo soki libala moko na communauté na biso oyo lobisi bato et que bala nzambe oyo en tout cas parmi et lobisi penda bato et bato ba critique Peniel aza maturité bato ba critique ye ba loba Mike Kalambai pe kuna to mona aussi papa Vaseline ba zawadi bimili susu to yoka nyos to sur Mike Kalambai aussi o kibondumba o ki pasteur moko pasteur Vaseline on a tout entendu tout mona aussi ba team ou pécha ba plutôt ba team oui mou pécha bima ba aussi team Peniel et bima tout mona aussi ba team Mike Kalambai aussi bima tout mona nde ba to lobela ye ba tata po e pa ye ba Sarah et ba demeure et tout ba lobela Mike Kalambai ba qui défense à Mike Kalambai tout mona aussi na ngamba ya Peniel les gens aussi comme ba lobela ba qui pour Peniel mais le tout akabwe Peniel a changer abika komi ko sambela tout le monde Peniel ba ke akomo sambela et tout le monde qui a postaté le Peniel a comment na discrète mais comme a vu na to ka ngoli susute tout le monde na concert ya bongo pasteur Mike Kalambai bandeko na viso lingo vivre bien vivre vie na en dehors à caméra bato mi ba comprendre dans lelo bato mosu pe bazaka aussi ba vie na bango ko étaler na réseaux sociaux ba comprendre que non vie à lelo pour vivre toko de kolanga zano musika caméra makambo na osala ngo libanda ya caméra et osala bien et moi j'ai compris aussi que ndeko na biso Peniel aye ko comprendre bato bi bazala na pona ko critiquer Peniel que moi si mobimba abomba mobilité moi si mobimba aibi bon makamboute nos sur les réseaux sociaux les gens étaient là pour la critiquer
Et moi c'est comment on est discrète. Malgré nous sommes les cas na papa na ye à comment discrète. Ce qui était bien tout le monde a perdu le fait de père à souhaiter papa banaye bonne fête. Quand batu baloba batu ba critica batu baloba aussi tout pour à critiquer c'est comme si a OK mandé bolingo papa pasteur Mike Kalambai. Tout le monde a parce que bolingo croit et à mon vérité tete bande ko ngai. Et donc c'est que Peniel a tika bino pena défaut. Ah oui. Et là c'est quelque part bo souffre ka ne ba vérité moi so abimisa. Kaka bio bébé ngai immature, bo critica et si comme moi na oyo aïe à comprendre maintenant qu'est-ce que le pardon. Ah bien que non, je pardonne au père de mes enfants. Les photos à malam parce qu'il y a des enfants dedans. Bande kolanga. Notre relation, il y a des enfants. Donc Peniel est censé parler avec Mike Kalambai parce qu'à l'oban qui a solra na banaye tout le monde Peniel plus d'une fois qu'on posté comme sous photo en solra na banaye na vidéo. La question c'est que ba commandé ba comment Mike Kalambai il y a eu des compromis. Ba sola na kuku ba bongi sa makambo bande kolanga pour ne me trouver na poto bana na ba américain ko tika Amérique ko na Congo elle comme pamba ata Mike Kalambai za papa na bango mo za g il y a eu des compromis. Oui, salama. Vous pouvez ça tout payer le merci. Vous pouvez ça quand merci. Parce que moi, malgré tout ce qui a été, malgré immaturité, mon il a quand même, mais moi, à ce qui m'a bien passé, Mike Kalambai, après qu'on faire chier Mike Kalambai, tu as moi l'épinière. Il y avait cette possibilité-là. Mais à Salangote, à Salangote, mais qu'il a poto au moins, qu'on faire chier Mike Kalambai, mais à Salangote, il y a mon que et sur la communauté d'Abisso, aïe les cambo, abimis la communauté, au lieu à ne représente pas juge, à qu'on fonde partout, à comme si des sika, oh, bibo, kana kitewana. Mais moi, non, à Salangote. À Salangote, eh bien, que au-delà de tout, c'est le père de mes enfants. Et le leur comprend que Naïbi Nzambe a dû appliquer le pardon. Pour peigner ce qu'a consacré bande kolanga, connaissant moi la moitié, aliaka zonga lisu, quand on va kendo na kosa makam. Le coup la peigner la zonga tila, parce que oya lobe zala bongo. A kosa makambo te, parce qu'à part peigner, il y a ici d'autres filles au loba. Au baloba. Bande koton dit que nos serviteurs de Dieu, nos pasteurs ont aussi des faiblesses. Yangote longoli appelle à Nzambe. Yangote longoli bango baba Nzambe te eza bongote. Pour la Bible aussi, Nzamba tika tout le monde ba faiblesse ba sala Nzambe. Nzamba tika tout le monde ba faiblesse ba Nzambe. David yona azi moi c'est mon sali na ye. Abomi si titi mon sali na ye. Mais Nzamba lié que l'histoire bongo eza na Bible. Nzamba toto mona ba oser prophète oser akeba la moi c'est ndumba. Nzamba lié que l'histoire bongo eza na Bible. Boni aussi ba sali ya Nzambe o ba prophète o ba renommé na Bible. Mais bien on combat la Bible pour dire c'est vrai que baza ba Nzambe te. Ils ont leur faiblesse. Mais yango te longoli grâce au Nzamba takati na bango. Parce que nos pasteurs, on sait la repentance, parce qu'ils sont des humains. Il n'y a que Jésus-Christ assez la moi oyo asa li sumuté. Mais bango bakaka batu bande kolanga. Ndeyo sumuka et pas sumuka. Mais ce qui fait la différence, bango bazu grâce. Et qu'on sera le loin, donc bengi ba on a mis moko donné. Yom tu ça la différence. Donc il y a une communauté faut ko lapider mon à moi comme ça qui ko kemande boligo ba Kalambai eza bongote mon a ça exemple à suivre à la kisi batuke ya pardonaka bon ba ça ba pardonner mais moi na oya la kisi ke ye a dit qu'on pardonne malgré ma bezala mais à limbisa yango alingi azala malamu na papa ya bana parce que ils sont liés pour la vie. Bande kolanga le nonza moi muke mulai bolimbisanga po ya koloba quand même ezali mbote na soleil lukusa ya yo angwana mbote na Juliette Kitenge Serena pe ya yo angwana Iget Madeleine ya yo pe angwana Stevie Mbikatongo
yemba mbote belé Belinda Mapwesa ya yo pe yango wana Rodrigue Matondo Marjo Safi ya yo Igeka Bakuke ya yo yango wana nzamba pambola bino bandeko lelo bana nzambe tokoma na facilité moko boye de ko kontra makamusu ozomona na mish no ebike eza nango lokuta eza nango mabe mais comme il s'agit seulement d'un serviteur de Dieu il faudra opérer ma crédibilité bon ça dans quel prière à repentance yo salaka pasteur aussi à salango parce kaza mutu na bandiro lisusu ke pasteur soka kwei pour ça ka mutu mais elongoli grâce no ba pesiete elongoli appel na yete différence des autres comptes à place wana nzamba bengi nzamba pesi appel mais ko peut ko trébicher parce que aza humain bande konanga to mona awa combien peigner ba potere mai kalambal to mona kendaki Peniel immature abombaka mobilité lelo mona wa kangi monoko lelo mona wa loba aso eloko te lelo concert eye au concert ba jeton pasteur Mike Kambai anaboki ba jeton mais ce qui pasteur Mike Kambai lui qui est le pasteur a bois qu'il a peigné ba jeton donc votre pasteur n'est pas normal votre pasteur n'est pas normal faut tout na. Comment un pasteur a confié de paix ensemble parce que on a comment en faisant l'œuvre de Dieu ce qu'on règle va continuer dans mutu comment en faisant l'œuvre de Dieu ali ko boker mutu ba jeton ce qui bino monique ezaki bongo bo beteli maboko donc na pasteur na bino na bio tu beteli pasteur Mike Maboko boza sous normalité. Bon limbisanga quelque chose ne va pas dans vos têtes. Pour eza normal. Bande trop so normal congolais anormal tellement kambuke. Au moins pasteur ba banga su elokote. Pasteur en terme na cher. Aibi kazo kosa likamo azo kosa so banga na été. Ndeko la cher et cher. Ya maloba ya kombo. Pour bien que cher na bango za na so cherté. Pour l'année parce que nous, les enfants de Dieu, toi quoi appuyer dans ma bêtise. Ce qui est une cause au bois que la maille ma fleur pour à bois qu'elle baignelle ma bois qu'elle a dans na ye bon lukanzambe quel Dieu oh bleu sambe bon c'est nzambe nini oui ya limbi sakate nzambe écoute ko limbi sabiso mais plus que quel Dieu oh bon ko sambela na ye pasteur na bino ko sambela nzambe nini wana ou ali ko sir to prier pour nos ennemis c'est Dieu qui dit prier pour nos ennemis ceux qui peignent as ennemis na ye mais on les mal ko prier pour na ye mais profiter na conseil pour ba jeton mandeko bo sala ke ba pasteur nini wana mais moi je pense kaka biso nde public biso public to lui to tia bango mbeda la problème pour des qui na en dehors à caméra bato mbale Mike da Peniel ba sola très bien ba comment ko sola très bien parce que pour la bana bango ba sola ka très bien donc ndeko kokoti sa bandeko na problème ti place au Peniel occupe qui li boso wana yo kasi occuper place na ka pamba Mike était au courant ebe que Peniel azawana ezaki pamba te ayeba ikazawana ta musubi mte invité ki mais boyebite mais comme nos pasteurs ba ke loko te linga toujours mokile mona ba ke bango ba exempté la péché bango ba toujours bien bango pasteur ne dira absolument rien mais ta musu yem te invité ki epé romande kolanga ngai na kambo yo iba sala nzambe la biso ya communauté congolaise to sala keba ndeko tika bato kimia même bato mokiba mungo te ya biso to zwa en tout cas to sosole o to benga ba païen o to benga ba pagano ba mungo te ya biso to zo mayele wapi nzambe botika Peniel kimia
azali comme le pasteur Mike Kalamba été ye alinga vivre na paix pe aiko kemande bolingote pa pasteur Mike Kalamba bande konanga aiko kemande te aye parce que c'est le père de ses enfants. La séparation ngana maman bana nanga c'est moi qui est fautif. Maman bana nanga ndé aya kuta ngana mwasi. Donc voilà, c'est pas que yé muta sala mabe, je la salue là où elle est parfaitement. Maman na miradi. Donc yende akuta ngana mwasi. Après bah réaction naé Jacques et puis toi les ba amitié yo bikara ba jeunesse ya kacho ba bilamba na nzela tout ça yo monique na niveau na ngape moi na zombe comme moi star tout ça boité et puis nzamba sala en sorte que tous a une relation amoureuse ceux qui na reconnaître kai ceux qui na bois kaka moi kuda côté na ceux qui na zakana moi bolingo ya kopesa ata ilamba kolata to mai ya komela parce que na bi kena séparation na biso ngane na laki mabe ezaki yeti. Donc voilà, donc on a aimé ko sala nga pasi bebe la ngai nanga yo komala ngambo ngai pe na ngambo bolingo ya bo mwana na ebagala ngate lobi to ko kabona. Donc na regrettera nenga na sala mabe na mona ke c'est exceptionnel. Voilà. Merci. Non, courage. Applaudissez quand même pour lui dans cette ambiance quand même. Voilà. Non, c'est fort. C'est fort. Donc, na regrette na monaka ba galère wana nde tozalaka ba confiance azaki na ngope pa nanga ba patience azaki na ngope pa nanga parce que ngai na bandaki to fandi boy to lambi fufu melo ko leza non tenga na ke betager de 6 pour jouer mongo après boké bo payer sous malewa bo bandio dami parce que moi si on otale boy moi si pena permettre tailor marambutu mais aller na patience na moment na bato pe ba lekenga na ba possibilité ba nepe ko luka donc na regretaka ba moment na biso ya passion wana ya on a ngana enseigner ngo bato bato biso bazwa ngo contrairement ba moi on dirait ex na ngana salanga mabe yango ngana lelaka te ngana lelaka nde histoire wana normalement ala mutu fala mona pena ba bonheur après l'homme propose Dieu dispose on le battait que on a commandé lelo azo valoir ngate on a commandé lelo science ma ke dikra ma femme azo valoir nga et puis na linga ke sincèrement alinga nga sincèrement nzamba yebineni atambusa kama na et il y a bien nango na resisa osala ke femme nanga na ex nanga basolo laka. Donc, anniversaire, il y a ex nanga tozala. Maman nanga voilà. On allait à Paris. Mais femme nanga benginga, est-ce que ignore soit quelque chose et pas Arnaud, l'homme selon mon cœur. Notre signe de la parfait pour anniversaire né ezalelo. Donc basolo laka, bazala ensemble tout ça voilà. Waouh. Donc en tout cas comme ma famille. Arnaud Wambi. Yango bato to benga soi-disant ba pagano tande ba ote abiso makambo garçon bi de fille ce qui dans les bi na filé à lobby sur son ex il reconnaît que il t'a la ex ne ma be pe azo ke longo sonita zo loba ngo pe aluka ke lokola mona za na kati aluka kimi bazala bien mais bi na filé à ça la bandima mokili mais yo o c'est ba live pour no finga peigner le zo bita tolo koza mona nzambe. Mais oye bien le bengi pardon te oye bien ote et peigner le là comme le muta ya ko seka ya ko lobela ponini andima ko pardonner le père de ses enfants aluki ko zana kimia papa wana malgré nous c'est le cas na vie bongo aluki kimia et yo qui prétend être mon nzambe pona yo et comme sujet à moquerie mais to komi wapi mais bien affilé à qui solitaire combien de serviteurs de Dieu aussi ba salabasi na bango ba be on va quand même pas ko lobela bango bazaka ba victime éternelle bazaka ba victime bango ba sala bango ba be mais moi mon balo bien affilé à qui solitaire azolo ba il admet il reconnaît qu'il ça la ex na mabe puis aluka na ki baza la bien na ex na ye mais moi ça bali sima baza la bien na maman ya bala na ye. Baza combien la communauté la biso ba mibali ya modèle quoi bina fi baza combien
Na miye ba chrétien to okuta mibale ko abila file to okuta bango te. Bazala ko tanga na misapi. Mais kaka bango bazala pour ko critiquer les autres, pour ko beta tolo ne ba sambelaka. Yo ko sambela biso ba congolais, nzamba otuna biso akotuna biso to kubisaka nzamba ndeko to la temps grâce. Ce qui est en grâce te, mais asi nzamba sa boje Congo, na biso ba congolais, nzamba sa boma su mukili. Mais Yesu merci, andima okufa na croix pour na biso pour te bénéficier na grâce autolu ko bénéficier pour les moments. Que Jésus-Christ soit loué. Bandeko, tout le monde a na biso Didi Stone. Ko potana papa na ye a Mathieu Kitina Koffi Olomide. Papa na ye Koffi Olomide. Po na ndenge papa na ye batika ki mama na bango. Papa a komi ko bima a officialisé bolingo. Na oyo azaki bon mona mosala ya papa a officialisé bolingo na ye bimiso na miso abatu amoni yango komaki na Didi awa ko potana. Tu vas Didi Stone, qu'on sa émission. Papa là-bas, plutôt qu'on sa émission, qu'on commence à Didi Stone. Son papa parlait beaucoup d'elle et tout ça. Azaki un peu lié, soudé. Na papa naïe, Azaki vraiment, il parlait que les Didi Stone, c'est comme si il y a un moussou sauté. C'est vrai qu'il Didi Stone. Mais tu es un bon cas, si maintenant papa naïe comme na Cindy. Ton monique Didi, il kamona a digéré en côté. A digéré en côté. Ton mona, comme babo ba pique. Ya boaki papa boaki but c'est des missions pour tout le quitter matin Didi Stone impoli Didi Stone bona boy batu baloba oh sengela ki baloba et lelo yo Didi Stone to mona ke soute ba pique wana papa nae to ki o mona mikoto le ka Didi Stone a posté ba photo oyo azui baptême. Déjà tu vas porter papa nae amno le bon que nzambe mta battre la bango nzambe mta yi pourquoi nzambe elle parlait un peu de Dieu mais pas en profondeur mais en autre même attention na nzambe que nzambe ndenge a permettre que ba parler ba kabona et tout ça et lelo a dit l'histoire comme sœur a juti la baptême andimi Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur puis a zui baptême to monia a dit l'histoire tango papa nae apostaka ndeko nae ya mwasi Miss Univers nani Minou Liston pe abwaki na papa na pe ba jeton les to moni sou Minou na papa nae basali ba vidéo na fête et tout les gens disaient ah Didi Stone robima lisusu pour répondre à Koffi donc ba Cindy na Zemi les gens attendaient Didi Stone venir ko boire sous ba pique dans la papa nae mais et qui silence radio na ka ya Didi Stone silence radio à l'équité à lobby le côté et lesquels ka modèle là batu baka mwaki pe Didi Stone a qui soubna ko s'afficher trop té ndenge za ki liboso et comme ici batu pour ba message qui modèle wante ba message que Didi alobaka et puis que Didi Alexa alikambuté c'est papa na bois qui ba potera papa na réseaux sociaux mais cette fois-ci silence radio faites les qui zemi te Didi a lobé le côté a ça le quoi azo monate a ça le quoi la makabozo de kalangote afanda ki kimia nae a kipe na été pour nae abi c'est leurs affaires ça ne me concerne pas a suka i modèle wana to mona été mais le quoi la communauté absolue linga kimia te but aussi ben ko poser Didi ma question pourquoi ozo mona te pourquoi communauté absolue mesana ka batu ba lobaka batu ba tika la position de ya kala mais nzo aller mona mwasi oyo a changé position asu Didi o apotana na papa na été asu Didi tanga karaté a komi Didi mususu Didi Stone mususu o ayebi nzambe o yazo luka abongisa relation na nzambe yango aussi Didi Stone aiko bon ko répondre ba fan na ye bande ko la tenga ba réponse à Didi Stone après ça qui ba fan na fan ne moka komelie abi Didi tu nous manques Didi azong c'est lié merci pour vos nombreux messages affectueux beaucoup s'inquiètent par rapport à mon absence et se demandent pourquoi je suis beaucoup moins active et je me fais rare pour être honnête les circonstances et les nombreuses
épreuves de la vie ont fait que je suis actuellement dans une période où je ressens le besoin de souffler et de m'isoler un peu afin d'être dans le silence et loin des distractions. J'ai fait passer l'essentiel avant l'urgent. Lâcher prise et revenir pleinement à ma vie de jeûne et prière. Être dans le silence afin d'entendre la voix du Seigneur. Réfléchir, faire les points, prendre peut-être une autre direction. Me donner le temps de me décharger émotionnellement, guérir de mes blessures et mes traumatismes et bien sûr essayer d'avancer un peu plus sur mes projets qui ont longtemps été mis de côté. Bon, qui réponse? Il y a Didi Stone. Bandeko, eza moulai na taika mwandambo wana. Po Didi a répondu ki bangope. Atike bangope monte alobela ki ba fan na ye, oyo bazo luka ye, oyo bazo mona ete. Abi, cela fait maintenant plus d'1 an que je me bats pour arrêter la musique mondaine. Tout les questions ce qui banda zui baptême. Ce qui est baptême mokili. Après si réponse. Abi, cela fait maintenant plus d'1 an que je me bats pour arrêter la musique mondaine. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au début, c'était vraiment difficile. J'ai réchité plusieurs fois. J'arrêtais, je reprenais un peu plus. Oui, un peu, puis j'arrêtais encore et ainsi de suite. Mais là, depuis un bon moment maintenant, grâce au soutien du Saint-Esprit, j'ai réussi à arrêter complètement. Bandeko qui réponse. Ah oui. Arrêter complètement. Ce qui moi na oyo Didi Stone. Akomi ka Saint-Esprit. Saint-Esprit c'est que non Didi. Didi, fais-toi rare dans les réseaux sociaux. Didi, il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher l'Éternel, écouter la voix de l'Éternel. Ami pesi discipline. Alobi, makambole que les réseaux sociaux est alingaité. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est l'Esprit du Seigneur qui me conduit. Ami pesi mon corps m'a belé. Ce qui m'ont arrivé au Saint-Esprit à obéir et bon pour pardonner. Est-ce que c'est difficile? Donc je suis sûre et certaine que Didi là où elle est, et c'est pardon si papa n'a eu. Tant que tu peux à s'excuser à cause de ebi pété. Tout ça bien papa à s'excuser à n'engue basala boire pique dans les réseaux sociaux. Tant que tu es habité. Mais lobby. Mouto bon à Didi Stone. Na confié l'homme ensemble. No money. Confié na raison. Confié kutuboye. Didi kutuboye. Tout le monde a encore ma baie. Kaka biso ta réseau tout le monde a encore ma baie. Mais nzo kande moi na oyo a côté da stade mususu. A commune ki bonzambe kati na ye. Ceux qui abandonné musique à mokili. A abandonné la futilité mususu azala kinango. Alors que Saint-Esprit a orienté ye. Atela ceux qui a continué à voir oyo azana ngo ya manikinato a doit voir mususu na vie na ye. Alors que Saint-Esprit orienté ye. Une telle personne pour pardonner et l'on zangi. Mais le coup la communauté de biso, to ligatu ko alimenter makambo ezala toujours. Batuba sona toujours, batuba inena toujours, to mona on peut kamabe. Mais tika nzambe alola azwa lokumu, nzambo akute na Didi Stone, nzambo akute na Peniel. Bato mitema wana ya ko pardonner oyo ta musu yoku to mobala yo se ko soni me pardonna ka ete afin ko beta kayo o pardonner te mais on va ko arriver ko pardonner tika nzamba pambola bango